mbote nabino bandeko balandia tindika télévision kaka nde tebisaka bino chaîne moko ya kitoko oyo pesaka bino ba information na tango oyo esengeli to elisusu pona ko apporter bino quelques éclairages sur actualité politique awa na République démocratique du Congo. Tikana pesa mbote nanga amaboss rife kisombe elongo na papi keli bangonde basimbi makambu soki bomoni biso na betando na bino bangonde makambu. En tout cas bandeko balandi na mokolo ya lelo na yambi lisusu pona bino ndeko o to salaka na analyse pambate yazali permanent na cadre kaka ko soutenir vision chef de l'état zali combattant na kombo Dadi Mbenga nde to ko partager na quelques questions sur actualité politique. Sans plus tarder na pesi ndeko Dadi Mbenga mbote na yo. Mbote madame la journaliste mama Irene na pesi ope mbote. Na pesi mbote na ngai nazo ko banda émission na bandina no ko pesa mbote na les boss ya chaîne Oyo Rifin Kisombe na pesi mbote na bosani elongo na papi Keli ba mbote na bino na bosanité mon vieux Gilles Lofo bon séjour na Kinshasa mbote na ope yango wana. En tout cas loko esangisi biso awezali précisément ba question d'actualité avant na to fungola penza maso na biso ya mokolo lelo tikana tuna lelo bozali na matinée politique na permanence ya IDPS to boyebi po boyeba déjà ba point nini oyo mona mboka Augustin Kabuya akolobela tout à l'heure matinée ba impression na yo ezali nini. Mais eloko biso tozoka moi Kabuya CG et là, on a malonga au Kenya la matinée. Lisusu. Yé ba sorti ne ezalaka toujours raté. Il y a ebele. Banda a comme secrétaire général à IDPS. Yé bisanga sorti ni nyango ye Kabuya a Sala et Simba. Ba sorti ba tourner na ya kende na gamba ndu Simba. Mais nyon surtout eza raté. Sortie médiatique ne ezalaka toujours raté beta libanda. Et bon, elo ni nyango malonga ko ye bisabiso. Oh. Au moment que ba combattant bazole la souffrance yé azwa ba série ba église la bango na ba frère apesa bango bisala mais ba combattant ba lete siko yé amoni ba combattant de ba zoba ba yakala ba matine ndeko dadi ebisa biso to moni ba tio lokola envoyer to a charger la communication ya ba combattant yo soto ndeni po yo zali ko dénoncer kama be nanu mukolo moko te to yambi yo makamala oyo ba ndeko o bazali ko kama mimi bazali ko sa to moni ba bimisi liste ya ba siège ya ba kiti ba chaise en plastique yo mona mboka Augustin Kabuya sombeli permanent soko ko kumisa ngo atate olobi nini ba kiti nini ba kiti ya plastique eloni lexike mto sombia ba facture ezali malgré que j'ai temps quand on ba photo il fallait bon mona ba facture eloni ngo lexike ba sombi 5 6 6000 so qui peut ba kabeli te mwana mboka to ba makambo ezali soki pe bakabeli po ye bakabela ka nyonso soki pa na ye okuta mituka oloba ke ba jipo bakabeli ngai e bon ndeli pe ko sa pe ki bakiti bakabeli ba ko sa pe bakabeli azangi ne place au chango ya mwana memi on la permanence mwana mboka Dadi Mbenga yebisa biso loko ni yozali ko reprocher bozalaki liboso na kabunto comme na Kabuya bozali kaka koloba mauvaise gérance ba gérer parti mabe ye na kabunto tango oaza AI oaza secrétaire général. Mais va gérer parti ma bible on mimbalé. Si on bateau gérer bien. Na lobby très bien et ça na bateau baza compétent ba ko gérer parti bazali. Par exemple. Oh bazali, ba Paul Chilumbo bazali. On comprend. Ba Sylvain Mutombo, azawana. So ba pesi ko gérer parti. Baza ebele. Ata ba Jacques Chabani, ba ko zongise a ko gérer le sous parti. Toza na CG moko te banda IDPS ezwa CG Oyo azobeta ba sortie médiatique raté net Kabuya azate. Dans le na matinée politique présence tamné vous arrêter. Na kosani. Na koyoka kaka ndoko abuzobo mesane kolobaka RNS. Moi moké en tout cas 2023 balobi ba dossier nyonso eza en bonne uniforme 2023 ba élection ezali ba impression na wizani. En 2023 élection to ebisa ki bato ba okanisa ke élection ezate ke to kende na négociation o boyete ba bana de ko se préparer. Ba bana ko se préparer pour élection en 2023 ezali na mois de décembre. Bobongama. Mais na okamwa kaka po langa kutu na yebisa bato mbaki na bango te batika baki na bango élection te batika po fatika ne muto oleka donc batika na bango
toyebi déjà biso ce qui fatia koleka fati beton po makamu ici to benga ngo miracle o azali ko sala na Congo en tout cas na ba analyse na biso to ko sala mbale ko ya boko découvrir ba secret ba mystère nini o fati beton azali ko faire découvrir na population congolaise. Est-ce que bino UDPS boza jana ba député ba suppléant ba nani bosu ndenge ni boso organiser pour na 2023 yango wana des problèmes yango des problèmes pour la fatia koleka. Mais UDPS c'est mal géré par Batou. Toko risqué to bimise sous ba député te likolo ya kabuya wana. Likolo ya kabuya. Mais bozaï dana ba député il paraît bo lela basali le côté mais vous avez déjà à mesure ko bongisa ba o ya malamu. Mais yango dans lobby siko o ya malamu wana baza. Mais yango boni to lobby 2023. Contre 2023, tu es OK 2023 Moussika. Kabuya, il faut atika parti. Il faut géopolitique et jouer. UDPS Tozwa, secrétaire général Topesa entre Azala Congo Tomungala. Kabuya te. Si quand on bozali ko dénoncer makambo bone etando ndeko dadi yebisa biso omonite batu bakomona ndenge balobaka UDPS ezaki préparé te pona ko accéder au pouvoir. Yo montende ozo dénoncer makambo makambo ya malamu bande ko na basali ezali. Yebisa nga parti ni nango ezalaka préparé pour qu'il na pouvoir. Kabila azalaka préparé. Kasavubu azalaka préparé. Ba toujours quoi apprendre. Tant au koma sur terrain ne okomi bakomi ko lakisa yo yango wana botika makambo oloba o IDPS ezala ki préparer te boye te biso nyonso tout tozoya ko apprendre tant de to komo sala yango mona makambo ebele ezobebaka o sala CV boye ba osenga yo il faut une expérience à 5 ans siko songa la sala te neti na mayele moyena sala ezate expérience ni yango yo zo lukanga la sala expérience e bandelanga so na bandi musala déplace ma expérience na ngai bazala wana po ba coacher ba la ba bisa OK basala ka boye IDPS eza makambu ote to sala lutte la biso pendant 32 ans ti lelo tozi pouvoir toza ko conserver pouvoir na biso mais batunde ba okamba parti ba hunde ba boma parti au moment ta lelo soki facha lobi ki a postulé na été na compte IDPS a bimaka président. Na pese exemple na lobite ke za bongo. Na pese exemple. Bimaka président mais siko parti. Problème de yangwana. Yangwa to limité to simba mutu lobby. Yango to comme d'ailleurs ko dénoncer déjà, il faut kabuya tika parti. Aluka soki abima mandataire, abima nata mandataire. Soki aluka na 2023 azala député, abima député to azu poste ministériel c'est tout. Yena moni pena ba combattant ba tela roma bonza pour na bibiso do tshaka mabonza pena likolo mutu azorange veut dire milata moitié à kilo ndenge zo lo ba avec énergie boye moi mabonza ezali te biso mabonza zala raté il faut na zonga te yo mutu ranga pa mabonza lo lingo ni yango moi mabonza biso ba biloni na lobby eza volonté net ngai nazala rande na amour à parti yango wana to sala ka yango pour na amour à parti. Camarade Nangai arobas mukuna ayebi président Jeko Beya vision Fachi na pesi mbote la musika ba yebi le rotozoloba pour bientôt to beta sortie médiatique kala mingi te awa to sala bloc moko oyo to banda ba marche na nzela il faut kabuya tika parti kabuya il faut kende et le roka yango voilà communication na bino yango oui moi mboka dadi tika to lobela ram depuis le 1er mars c'est le ngwaki Ram oyo esalaki mbutu na ville province ya Kinshasa et partout ailleurs population ezo souffrir population eza na nzala voilà eza copia ya président de la république la famille na yebali ya population mbongo barambwa yango wana esi ekei en tout cas ba mingi basepelaki ba misusu balobi te bazoyibaka ba unité yo lobi là dessus tozoyebisa ministre Kibasa chef de l'état Fachi Beton Asa Lobaki yango na conseil des ministres au Bouti Kokota récemment que il faut pas suspendre Masolo ya Ram au Lobaki et Rosala le 1er mars mais tout le monde communiquer l'équipe ya ministère na yo que il faut to ba créancier il faut ba futa to futa biso to la nyongo na yo Kibasa yo devise biso nini yango o biso photo futa yo to ko futa yo nini balobi il faut suspendre yango tika Lobaki malembe mwana mboka dadi mbenga l'autre fois Lobaki
mboka etongamaka na bataxe yo nde kaka moto oyebisaki biso ke makambo wana ekosunga avancement ya mboka komi kotomboka lisusu non mboka etongamaka na bataxe na boyi te kotana na koyi konie yango te oui mais ntango balobi nalobi ntango chef de l'état alobi basuspendre soki balobi deyaki bosuspendre eloko wana donc il faut bokata yango esili ye siko akoma olobaki il faut tofuta baniongo niongo oyo eza lokola désobéissance na oui azo respecter maloba ya chef de l'état te eloko nde yango wana mo il faut to utiliser yango wana aza ko respecter chef de l'état te ye aloba biso tofuta baniongo ye adefisa biso nini ki basa ye adefisa biso nini yango biso toluka tofuta ye tozoyebisa yo keba oyo eza idps na bino te boza so 10 personnes oyo eza idps Tshisekedi tant toyaka mabe totombokaka tokipa te keba na yo mwana mboka où sommes-nous avec dossier ya François Beya il faut toyebisa opinion batu bayeba très bien ba enquête ezo continuer misala ezo salema makambu ezo bimaka seko bima ya ebele famille ya François Beya bayebi place ndeko na bango azali mwasi ya Beya ayaka Beya aliaka biloko oyo mwasi ne moko alambelaka ye amemelaka ye kuna médecin ya Beya ayaka bayebi place Beya botika kolanda makambo nyonso baoloba ya lokutana Beya aza très bien Beya omela te poni ezalaka so bakangi nde okomi omela ntango osala mabe omela te Vieux Fantomas, bino sida boyoka ya Fantomas abeli. Banda depuis Kabila, sida boyoka ya abeli. Tali pe ndenge bakangela ina salwana ane aposo azalela ki ezalaki pena santé na yo ndire ezalaki malamu penza te. Yeko to bakangi bien, so ezali na Chine me babomi et. So ezali na Chine me babomi. Eloko esali kaka po biso RDC to encore signé na traité de Rome, donc to signé nini l'abolition sur la peine de mort. Donc to anila ki ba miloko wana mais soki ezalaki tina ba Chine wana mais besi na babomaki ye mais bato ba beta lisolo na ete même famille ba ofungola mbanga te. Voilà moi mboka Dadi Mbenga en tout cas je rappelle azalaki moko ya ba président ya parlement debout super alemba nda bandaki ko communiquer na ba imboka ba information ni ba benga ngo ba résolution bango moko nde tozo solana sur makambo etali politique na République démocratique du Congo kasi to comme déjà ko kende na suka ya émission na biso TVA radio te TV zangonga bo bando kozwa de plus en plus moi mboka Dadi Mbenga sur ba éclairage ya ba actualité awana mboka na biso bolobi toto lobby peto sepela ki en tout cas ndenge batiaki état de droit à la mboka na biso oya sali mabeto dénoncer to kangi en tout cas pona wana ba fleur ebele balobi Fati Beton oumela sur makambo wana poto komboye ba vérité dossier Abdallah oya zalaki en tout cas kuna na RVA balobi babimisa ki mokola balobi te to monaki na koloba po toza na besoin tozwa éclairage sur likambo yango babimisi 20 yango ekoki ou bien sombi na yango eza ndenge nini toyeba pamba te tokai kambo epango lekiboye. Oui Abdallah bino nyonso tu biso na bino tolanda dossier wana Abdallah bakangaki ye bakatelaki ye 20 ans de prison oui. Mais eloko moko tobosanaka bato babosanaka oyo ba congolais omoni lisolo ya état de droit totikala to andaka ko yoka yango congolais tikala oyeba te état de droit zanini madame mutu nyonso tuso yoki o mutu wana bakanga ki pona détournement pona boy so moni elobi libanda bokanisa te ke batiki te soki ondimi ko négocier na justice et là aussi goya on a nina ebisa bato omoni Abdallah oh non na ko ikotanga nanu Abdallah anzemi ko négocier na justice après ça qui premier élément justice c'est que sali ba enquête ba moni que oui ezaya solo aye ko pesa susu ba deuxième élément ba sali ba enquête ba moni que ezaya solo c'est comme mutabongo bo vendre na prison pourquoi pour à la question de la bonne foi na mais bonne fois wana ba imboka ba monite fo babela ngo pe Alexis bonne fois zong sambongo eke na trésor public non
eloko nde bato babosanaka babosanaka ata soko kei na bamboka mindele tolandaka bainformation toza mieux informé esika moko te badetourna mbongo ntango bakozongisa baolakisa yango na tv même ata na États-Unis wana okoyoka te ke mbongo badetournaki yango oyo balakisa yango na tv te ekoleka mamo na trésor public balakisaka te bakodénoncer mais bakolakisa bino ntango mbongo ezongaka te sikoyo ya bakongolais tokocomprendre te balingi bazwa mbongo babi mbongo yango oyo balakisi congolais il faut ayeba eloko wana Abdallah andimi konégocier na justice yango wana eza na baelema oyo apesaki bakeboye normal apesi deuxième élément basali banquête normale bamoni kaza deya na bonne foi bon justice etunaka soko olingi to négocier na yo olobi tokotika yo oui c'est ça mwana mboka Dadi Mbenga en tout cas pona koshite mwa mokende komoka komela inga pa esenga lobi ndeko wana azali président ebia na matière ranga to pesa o mwa ta moke o pesa pe matière message nous za nango to matière nous za nango ya kokoti na baimboka ba kozwa kolanda oui elo kaka na zoloba lelo eza deuxième anniversaire lelo eza deuxième anniversaire ya maquette oyo ngobila asalela biso pour la Zandu, le kokisi 2 ans. To sepeli makasi nangobila, merci. Merci pour la maquette no saela biso ya Zandu lelo deuxième année yangoyo. Zandu ezaka rande zawana. Bino bo travailler na vision chef de l'état té. Nde bozana bo travailler na vision chef de l'état té. Lelo to sala nini to koloba nini. Pour bilan chef de l'état. Biso ne mutu toontima kayango à chaque fois totambola na nzela baotuna biso kaka ke facha zosala nini mais ngobila yo bimisela biso maquette wana obimisela biso maquette de pe kabunda bimisela biso maquette ya permanence ya IDPS ti lelo donc ngobilo memeli biso biloko kabila salaka ya ba maquette ya révolution la modernité ya ba 5 chantiers yango na pe maquette on ngobilo sala biso lelo deuxième année yo po lingo me ma chantier na mula yo ka sa chantier oyo ya immeuble ya dini kota gare centrale na ba arabe o kabila ba signal chantier ti lelo si la raté immeuble ne si la raté so ranker so rank ti lelo ngobila kolako wa mukoloti mwana mboka Dadi Mbenga na kati ote tokozonga tropeso maloba en tout cas eza na ndeko na biso aza pembeni wana aboyi totanga kombo alobi totuna autre question sur récupération ya carré minière au ba chinois bazwaki pe bazali kobomba babia bana mboka oyo bakutaki kodécouvrir pe babimisaki yango na miso ya bato nyonso likambo yango ezali ndenge ndako tunalingi likambo wana bato bazoloba oyo ba opposant il faut baleka na TV ne faut baloba yango ezana nini mama tangu fachi alobaki mboke se kufa kala basekaki batu balobi o président ndenge nini ba nyosologue o to benga bango na ba réseaux sociaux ba nyosologue o mama na nga Lisette o alobaka nyonso tout les nyosologue boza wapi o ba nyosologue balobaki hier azoloba mboke se kufi est-ce président ko loba bongo lelo ba ko découvrir na katanga kuna na carré minier ya nini ya ba chinois fungurume kombo nango ya entreprise fungurume na sous-sol nango place babomba 100 000 tonnes batu bolanda 100 000 tonnes ya lingote matière au lingote bar ya cuivre na cobalt 100 000 tonnes eza ya Kabila na Ruberwa na baninga na ye. Donc lelo RDC to récupérer ndepe to uta ko récupérer pétrole ya Mwanda et pas juif oyo camarade ya Kabila Dan to récupérer ngo a fouti na mbongo 2 milliards il fallait devoir RDC
mais eloko wana ba opposa ba ko loba te ba vandi kimia. Est-ce que l'opposition existera? Pour jusque là toujours ka silence radio za bazo ça ba communication te ba descente. Mais makambo boyende bango il fallait ba loba ba moni vraiment que oui mutoyo aye ko sekusa ko monda lobaki. Na ye ko lamu na ye ko yiba te po eloko pa ko yiba ezate to ende ko sekusa yango yo. Yango desko bango il fallait ba loba ba wanda ko ata. Yango mon toto loba ke batuana vient na biso Madios azala kabiliste makambo de fala lobat. Vieux Madios avandi kimia. Principe nge erango makambo yo il fallait loba yango wana. Pe elo na kama omoni principe ngana. Si le lovant n'est pas grande sœur na. Vous papa wana vice président mutofo bi. Avant n'est pas grande sœur na. Wana la plus. Avant na ke pa ya na e. Ebi ya ne. Maza un parti politique na na sa fondaki. Ebi ya na e. Grande sœur na e. Nde abala ministre ya intérieur. VPM na biso esalo. Nde abala ya ye epenga vanda akunati. Ndeko dadi wana vie privée na ye. Eza vie privée te tolobi. Wana vie privée te tolobi kaka. Il fallait les canate valoba. Il fallait les ka aloba makamu chef de l'état osala. Ke baba kambu oyo ya pétrole, ya mwanda, nde to récupérer yango et zongi na maboko ya l'état congolais. Na 2 milliards o afuti. Na makambu ya carré minière oyo fungurume oyo. Auto découvrir 100 000 tonnes. Ba bomba yango na sous-sol. Tamba lo ba sous-sol na se ya mabele. Makambo il fallait penga le kaloba. Mais ba vandi kimia ba olobelo côté. Siko oloba ki opposition est l'UDPS au pouvoir, il y aura pas l'opposition dans ce pays. Okoko ba poto kita déjà na message au bandé ko pesa na ba imboka nyoso ba Holanda yo. Oui, message yango wana tozo senga na ba congolais, tozala na confiance ya chef de l'état. Ndenge grand frère nangai le cordon Jean-Claude Mwamba. Allo baratango nyoso to mon petit, il faut tozala na confiance avec Fachi et koleka lobby. Avec Fachi, Congo ya lelo koleka lobby. To pesi mbote na ba union surtout. Bazo soutenir vision ya chef de l'état. Ba combattant nion surtout au baza na posa ya changement. Au ba na posa ke Kabuya a quitté parti. Na pesi bino mbote. Jeko Beya mbote no yango wana arobase mukuna mbote. Lukweni il faut kende. Vient na biso lukweni il faut akende. To lungola ye eza makambo aventure te tant to loba. IDPS eza bongo. Toza na biso contre yete. Mais à gérer des partis mabé, bazo parti, ba pesango, ba tumususu. To lobby géopolitique, il faut jouer. Bazo mu Congo, to ngala, ba tchai azala secrétaire général la parti. C'est un peu ça. Voilà, merci Nayo, mon amboka, en tout cas, sera toujours présent. Pour Nakoyanola sur ba besoin pe ba tonto ya bayi mboka. En tout cas, na mukolo ya lelo bande ko balanti to komi vraiment na suka émission na biso grand merci. Et merci lisusu. On le merci makasi pour yende les big boss, yende makambo. Il faut qu'ils sombe longo na papi keli bande ko balandi tindelanga. Si gestion na ba numéro ezali affiché na bas ya écran tout ça on a pour na ko répondre à bino ezala ba question à kilo oyo ba bengi béton tout ça on a tout ko répondre bino. En tout cas un grand merci également à Silva Mafuta depuis Russie, Nabo Sainte Silva de Mouza, combattant Yatongo depuis Irlande, merci à la réalisation, tout ça, Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Au bye.